Po ana poto atabino moko ce Karine Mokonzi nga bengisa muta yemba na première matin ya Karine Mokonzi na sali na zoloba na internet te pour internet akobanda kote ya déjà et vous appelez na site uniquement ya enseignante tolandaka pe mateya de bolandaka na bosta mais jour akoteya na salle oyo akobanda koteya na salle to na église ya mama Olangi to bakolue salle po ateyaka mokolo moko mais nani akoya koyemba na ndimi te na église akomba bakolinga te Reti Misamo akoyemba to na ndimi te soki la baronne akozala carrière en solo motei enseignante en solo nayebi te me nani akoyemba moto ya liboso mpo mpa na nga so Reti Misamo aye koyemba ezopesa image ya bien bon nga nazoloba na mosuni na molimo te Reti Misamo a personne so natali mama na ye Karine Mokonzi ayamba ye Karine Mokonzi baloba na ye pa akoyala enseignante akozala moteya nayebimaka Marie Misamo aloba na ye te nabosani maloba neti Karine Mokonzi azali ndeka frère Jeff alobaki ya Karine Mokonzi azali ya Nzambe mais bon Reti Misamo aza wana de plus en plus azaka na elongi ya Marie Misamo elongi mpe ezosanze te mpo Reti Misamo yalimbisa ye papa na ye ayambi papa na ye apresente papa na ye soni amemelaki ye mpe bilamba na bachausse na baparfum Reti Misamo ye kote baréconciliation ye mpe somo aréconciliaka na ndenge akosakana te sikoyo Reti Misamo na Reti c'est Reti Mokonzi bakoréconcilie na mokolo nini en privé témoin kozala nani Henrietta Yvette Kalombo Blobin Aïcha Tremblay Aïcha Tremblay la discrétion na vie ya Karine Mokonzi la baronne bandeko c'est très important modèle Karine Mokonzi akomi moto ya discrétion makasi na vie na ye ya couple na vie na ye ya famille Karine Mokonzi akomi na bana mibale mpe mobali na ndako mobali nini oyo abala ye mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonnette mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko Karine Mokonzi la baronne discrétion na vie na ye so totali moto akokoma na enseignante na discrétion ya modèle ya boye eza nango likambo akokamwa te po eza discrétion mpo nani andimaki Karine Mokonzi akobota mwana mibale makambo ezokende modele ezokende nani akondimaki nani andimaki ke
Mama Charlotte koko bapeti akobunga penza temps ebele boye na niveau ya réseaux sociaux oyo ya babiso atikala kaka na réseaux sociaux oyo ye ya mateya na kanisa tozelaki yango te na ta moke boya mais c'est normal biloko mosusu tokokalikile Karine mpe akokalikile mosusu ekokoya sans kokalikile mpo na ndimi te makambo tu na baro nasalaka nyonso eza kalikile mosusu eyaka kaka bongo na kovivre mokolo na mokolo. Alors bandeko so totali mpe malamu eza bien mpo Karine Mokonzi akomi pa na ye asombi ndako nazokonfirme te nazoloba kaka ndenge nayoki na bacommentaire bon nga nayoki na bacommentaire asombi ndako soki siko Karine Mokonzi asombi ndako azolakisa yango te eza pe bien no mpo bato bakolingaka bamona ndako yango no bakolinga bayeba baloba lokola yaza moto ya discrétion na miniti oyo vi na bango discrétion alors babombi to en plus likambo etali famille surtout lokola bazovanda na mobali na ye na ndimi te Karine andolamuka na ntongo azwi décision virtuelle mpo makambo ya famille eza makambo ya badécision virtuelle te eza makambo réel donc mpona ndako oyo baza na mobali na ye mpona ebima libanda na internet donc mobali fo apesa accord bongo te mobali fo apesa accord ezala ndako ya na koma mobali to na komba Karine to na koma Rieta peu importe mobali nde fo api accord donc discrétion eza très important en plus soki discrétion ezomata boye eza na côté positif ya makasi mpo Karine Mokonzi ye oyo ye alobaki azosala kaka koteya enseignante donc eza bien bacomportement mosusu echange yango moko comportement ya kolakisa biloko balambi soki akochange yango achange mpo tomona yango mpe soso te comportement kolakisa ndako pamba azolakisa yango te nalobi te akolakisa ndako mokolo mosusu te un jour akolakisa ndako me kolakisa mbala moko eza te kolakisa mbala na mbala bongo te me na ntango akala banda Kinshasa alakisaka mbala na mbala tout d'abord ndako na ye esala yali parti ya parti ya studio no bolimbisanga studio parti ya studio eza parti ya studio no ejoua rôle na super talent ya équipe nationale ejoua rôle na makambo ebele na poto siko mpe ejoua rôle me tomona yango te donc eza neti azaka na ndako te mpo motu tu asalaka émission azomona na ye moko te donc azoprésente na yo te azoprésente bisika ye aza te eza bongo même nga ntango nasalaka bémission na train donc ndenge nazoloba boye nakozala na vandi na parke nazoloba me natie video na na train nakomata sikoyo na train na filme ntango nakokoma na ndako natie maloba bocomprendre nakozala libanda nalobi maloba nazongi na ndako natie video oyo nazalaki nango na ndako donc video na maloba nakosepare
donc boyebi bisanga na zate na koza na Belgique na tie image Autriche na koza na Autriche na tie image na Belgique donc naza na studio ambulant donc ndenge Karine Mokonzi siko azali toyebaka bisika ya zate akoza na ndako me tomoni ndako te ata lobi aza na ndako ata lobi na ndako te po akoza na ndako mosusu akoza pa mama Charlotte akoza pa ma Jackie akozala pa ya Olga Kabelo botalanga boye pwane nalobi lika mabe te alors bandeko Karine Mokonzi comme enseignante atana na lobi susu te makambo ezolakisa mpenza tobongisa babible tosomba baoyo tozanga babible nga mpe nanga na bible je crois pas nzokalanga na bible te ah bon natikala kozala na bible bien sûr nazala na bible ape na poto nazala na bible me nabosani ta nazala na bible nakanza plus de 25 ans alors bandeko donc Karine Mokonzi azolakisa deja kobongisa babible kose prepare mpo na kolandaka mateya nayebi te modele ezokendeli no poso totali yango Karine Mokonzi toyebi projet na ye eloko nini abando teya projet na ye diplôme ira te diplôme mpe eza mabe te kolata mpe robe wana ke okomi enseignante ya mabe te eza lokumu me projet ya Karine Mokonzi ezali mpenza azoteya modele ateyaka biso me bakisa siko volume tiango mpenza ki enseignante mpo ntango ateyaka biso ye moko alobaka ateyaka comme Sœur Rite me siko oyo azoprepare enseignante nani Rite kaka bon problème eza te na ouverture ya salle mokolo akende aketeya na salle akobengisa mpe Rite Misamu Karine Mokonzi asali réconciliation na Yvette Kalombo na bato ebele asali mpe na Rite bandeko ya matumboli te nayebi ke Karine Mokonzi akoloba azalaka na problème na Rite Misamu te me soki nake tuna Rite Misamu na tie micro ye pa koloba baka na problème te soki na tie micro a part nabendi Rite Misamu na mopanzi tovandi na restaurant tozosolola na mobali na mopanzi Manix komoni Manix nakobosa na kombo pamba na bambeli mobali mosusu na tie Rite Misamu na oyo ye mobali mari officiel abala ye na bado tuna bango sikoyo na Manix natuna mamwasi naloba nanga verité yo na Karine Mokonzi problème ezalaka te Rite akoseka akoloba réponse oyo napesi yo vraimen ekoki te bon nga mpa na ngai nanga na problème na ye te ye nde moto alukanga problème ye nde moto na problème na nga soki alobi aza na problème na nga te azobosana makambo asalaki wana mobali na koloba sheri tika yango wana eza mambo internet wana yazongisi me nga landa yango te mutu na ye moko batia sage papa robo alongwe kuna ye ntina Angleterre awa abengi biso na restaurant nakanisi kota produire production Autriche tonge beta ye tunanga makambo ya réseaux sociaux yango mpe napesi ye na ki réseaux sociaux papa robo sepeli wana kana ozongisila Rite Misamu na sepeli siko oriana kendeke deja koluka ye si nalobi yango bien
Karine Mokonzi na Rit Misamu bana problème. Donc Karine Mokonzi faut réconcilier les sous na Rit Misamu. Bongo kubanda ndenge nini? Ko banda ndezaka likambo te. Ezali ti balobi na mama Pasteur Yvette Kalombo na Jolicia. Bongo ndeko mosusu awa namona bozaki ne problème. Jolicia za obange wana Saratola. Yo kasi ko Yvette Kalombo. Po bazana problème. Yvette Kalombo faluba na limbisi Saratola pe. Ye pa limbisanga. Mais Yvette Kalombo ata diplôme sa ko zela ye. Na Nzambala. Ya Blueberry. Te wana ya Blueberry te. Bolimbisanga wana RDC. Ngai. Blueberry. Mateka kitoko. Margarine tati. Ngai. Lipeza wapi. Posa Blueberry. To mesali pena mabere bela. Na chaka Blueberry. Bandeko. Yvette Kalombo atabino moko. Na Saratola. Saratola pa lo bazali kambo Yvette Kalombo te. Alinga opese ko tombote na matanga. Yvette Abuda. Soki Yvette Abuda. Saratola pesi batu tumbote. Bakutana na matanga. Akomi pa Yvette apese mbote. Yvette aboyi. Siko Yvette alobi akana likambo te. Na okota kote kuna te. Ye mutali mama Pasteur. Sazwaki diplôme na ye. Alataki chapeau na ye. Na roba Blueberry. Na roba RDC. Blueberry. Mantekelengi. Blueberry. Ebonga kanalipa. Margarine Dartin. Margarine Tuntin. Margarine Pimpin. Aïcha Tremblay. Yvette Saratola. Yvette Saratola. Yvette Saratola. Aïcha Tremblay. Bandeko. Yvette Kalombo lobina Jolicia. Azara na problème na été. Makamba kolimbisa epe zate. Kosenge pe par deux zate. Siko Karine Mokonzi la baronne. Ne. Karine Mokonzi la baronne. Ne. Tolongo la baronne. Toche siko Karine Kikuli. Tobakisi enseignante. Rit Karine Kikuli. Na Rit Misamu. Seigneur, toi qui connais mon âme, mon Dieu Seigneur, toi qui connais problème que j'ai avec Karine. Oh. Awande makama molimo. Virtuel teme ya molimo. Na mupanzi Ange Gabriel. Na mupanzi Mikael. Na nini na ipe. Na kati molimo mosanto. Siko Karine Mokonzi asa lokola Yvette ayebisa biso azana likamba kosala te na Rit Misamu akobikisa Rit Misamu te po asala ana likambo te wana yango akosenge pe pardon te. Rit Misamu ye pa koyebisa biso soki apesa Karine mbote Karine abudaki. Bandeko nga papa robo na lobi na yebia. Karine Mokonzi bel et bien
enseignante mukola koteya mbala liboso na salle akobengisa nani ayemba po aona poto ata bino moko so Karine Mokonzi alinga bengisa moto ayemba na première mate ya Karine Mokonzi na sali nazoloba na internet te mpo na internet akobanda ne koteya deja ekozala mpe na site uniquement ya enseignante tolandaka mpe ya mateya nde bolandaka na bosta mais jour akoteya na salle oyo akobanda koteya na salle to na église ya mama olangi to bakolue salle mpo ateya kaka mokolo moko mais nani akoya koyemba na ndimi te na église akomba bakolinga te Rite Misamo akoyemba to na ndimi te soki la baronne akozala carrière en solo motei enseignante en solo nayebi te me nani akoyemba moto ya liboso mpo mpa na nga so Rite Misamo aye koyemba ezopesa image ya bien bon nga nazoloba na mosuni na molimo te Rite Misamo a personne so natali mama na ye Karine Mokonzi ayamba ye Karine Mokonzi baloba na ye mpe akoyala enseignante akozala moteya nayebimaka Marie Misamo aloba na ye te nabosani maloba neti Karine Mokonzi azali ndeka frère Jeff alobaki Karine Mokonzi azali ya Nzambe mais bon Rite Misamo aza wana de plus en plus azalaka na elongi ya Marie Misamo elongi mpe ezosanze te mpo Rite Misamo ye alimbisa ye papa na ye ayambi papa na ye apresente papa na ye soni amemelaki ye mpe bilamba na bachausse na baparfum Rite Misamo ye kote baréconciliation ye mpe somo aréconciliaka na ndenge akosakana te sikoyo Rite Misamo na Rite c'est Rite Mokonzi bakoréconcilie na mokolo nini en privé témoin kozala nani Henrietta Yvette Kalombo Blobin Aïcha Tremblay Aïcha Tremblay aza Congolais RDC te Burkinabé. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger, donc on va que ça me la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger, donc on va que ça me la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.